De Bruno Osh. Dans le tournage, bon, ça peut être aussi que le profil. Moi, je suis allé au Bomissa, il y a un peu de maloba mabé. Moi, je suis allé au Bomissa, au piqué Chris, pas mal de tournage à Mams, tu gagnes ma taille. Robin a beau, est-ce que Robin a pensé à vendre bien dans la musique de Robin? Ah bon, Robin a voyagé dans la musique. Quel n'a pas critique naé à côté de privé à Ouera Makas. Kolobake non. Je suis allé à la tête de ma pata, ils ont déjà vu. Pour ma pata dans la musique, neti kaya moto tout en maniqué. Il faut essayer dans Sony, dans la showbiz, tout le monde qui va payer qui va remettre 100 millions congolais, 5 millions de francs, 50 000 $. On va payer ça 20 artistes. Il fallait pas jouer parce qu'il y a des impurs. Moi il fallait, il n'a fallu mini. Mais fallait bandara y média comme ah mais ça va propos moi ça s'ouvre vraiment bien qui me critique fallait solo baloba coup du temps pas tout ne pas fallait solo ba makasi hôtel wenge akufaki na musique à la musique mais yo le bi wenge a fait la musique à la musique mais pas trop batala la biso bato batinela la biso bambongo batinela la biso mon à déposition azo piéger yo to mususu azo sunga yo et bon moi yesi ko akokomana a jouer azana ngo total soit sala mamboyo azo sala pour bien tia solo ba biloko asili déjà. Pourquoi parce que musicien quand même ba la biso imagine autant la concert ya c'est Léon na poto milelo na milelo atali bina filé milelo na milelo ça na ba diplôme tu yaza nango na ba maele nyonso yaza nango ai komi ko bimise zoba par rapport ya ba pour na non d'après yo j'ai pas un musicien Zach Kaza journaliste oko ndimela nani Godelo Fombo ça peut doyen ya musique tant na yambie na tunie question na lobi à cause de la raison par rapport ya nini musique génération de la raté pour la ligne au comme on a JB à Betty mais au moins après époque à innocent JB a zobé talaka au moins ceux qui passent les critiques dans ma wingé d'animation qui est faible oui bah on a raison animation pour nous ça bah artiste est vraiment faible bah fille on a pas matin qui n'a évité est-ce que bah animation bah ça là on bon ah bah c'est non bah les kio bah c'est non bah les kio moi parler bah là bah on va la respect. Je suis de ouf, je suis de fou. Mais tu fallait que le bamicolo n'a pas mis d'accord. Apparemment, on dirait, bon, doser fallait, on m'a fallu à Zalaki. Fallait. Ah, ben ta musique, Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Abonnez-vous. Des Bruno original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Voilà, mbote na balanino sur des mails TV original. Merci pour la confiance et la fidélité na biki bon profirangai. Bon profiter peine de kunanga pole. Mbote na bino to sepeli kokuta na bino. Na musika mais bino bozo landa biso. Pe ba question na bino yango nde to so na pole. Pole bonjour d'abord. Bonjour Azer 6 fois, bonjour n'a pas abonné c'est à Demel TV original. Demel TV original, merci Pena, tonton merveille na ma caméra, réalisateur Yangola. Compliqué fort. Merci na bandero la nabiso, merci Pena bandero bazar na kati ya salon oyo, salon kitoko VIP. Lo ba feza na Congo hein. Ba bina kati ka ya limité première ndosi wana, okiti wana, ça salon beauty. Et vraiment et ça qui quoi. Merci Nayo Pene mo passer dans mokolo mwalelo. Merci beaucoup et tout ça dans un sujet tellement trop autour de là et trop bête vraiment ma solo par rapport à l'actualité. Ndengezo eza ko se passer mpandi ya ba ndeko na biso basali na nzambe ba artiste comédienne ba disolo ya wenge pe yango peza toujours à la in actualité. Donc to aussi ba bato tenir so baleza côté pezanga te kaka ndenge to beta masolo voilà to fongola lisolo ya liboso ezali ya isoli makambo etali ba voice liboso ezala kitango masolo ya ba voice na biso ezala ki ya mimika wow la star ba prévisate mais na ebi ke yo ndo ozanga ba prévité ozanga ba prévité Azer si faut bon miséré pas mimika pour moi mimika pour la star la biso est-ce que roti la biso to kana ba prévité bon avant ko lobe to yoka pour et ya te yo to sala ya na biso dans le tournage bon ça peut être aussi que le profil là
moni zuwa nde kobomisa oyo ngokoma maloba mabe moni zuwa nde kobimisa oyo kopike Chris pamba tozali na tournage ya Mams tokende Matadi tobanda kotone biloko ya SB tokende Matadi zana tindelo bafoto mona ndesilona non, zala fingo na no bien na natana ni yo. Eba na zo so na tu natana no longi na yo. Voilà love mobile. Tu es vilaine, tu es pas belle, tu as une sale gueule. Na biso vela ma bé. Okitota, o longi ma bé ningo zana. Okitota, oza vilaine. En plus ningo zana mais ça okena no oh, on a pas de cobot. Église au Kenya, l'église à solo, maman. Église, après on a on a les amabis. Casolimbo, on a pourquoi alors? Vous avez ma chambre, une pute comme toi. Une pute, après ça va 20 livres. Après ça va $20 pour ça théâtre. Bah mettre les gars les solo, on a le logo, on doit vendre à maman, papa, na âge na yo, au balade au tout là. Et dans mawa, et maman à ton âge. Au moins la 26 ans, je l'ai ça. Bah c'est là bas les kio. Bah c'est là bas les kio, moi parle, bah là bas on va la respect. Une fille de ouf, une fille de fou, à ces bénéfices place aux a tout fait, on a pour tout tout ça. Mais quand tu as foin, non c'est là où on regretter la vie de Mobimba. Keba na Keba pour ngana ebani partout Keba voilà Azer Sifa tolingi tolo baté tolo babilobela te tolo ba makambo poto sepesa minona biso te poto koma ko banga ba parquet to koma surtout mimi na ngambo na ngambo ba théâtre Toboyo s'est présenté aux villages nini, aux territoires nini, Toboyo a biloko aux âges. Mais j'espère que ma voix c'est le bien belé. Nga esalinga pasi parce que banana yeba mimika bongo. Ça que banana embrassa monde à théâtre, na yebi mimika bongo, na tikala ko yoka yata eloko ya mabeti. Na tikala ko mona ta na ba délire ningi bima na réseaux sociaux, to tikala ko mona mimika bongo, même na ba baisse. Mais il y a pas ces acquis, ba biloko yeko bima. Ba biloko bimi et ça n'a pas preuve qui s'est belé que Mimika Bongo Bazaki na relation on a biso love parce que Mimika Bongo comme ko ni protéger à moins que té na izoli ya petro là na tika mais bato batala ka biso bato batinela ka biso bambongo batinela biso mo na déposition azo piéger yo to mususu azo sunga yo neti za bato mususu basunga kona ninga solo mais mususu azo ko mingi za pena intérêt biso mususu to komelango biso komelanga pe déjà nga komelanga pe de mois olinganga azolinganga pe to solo la tant biso nga za PD na biso ah yo za PD Wananga na poto. Na Paris. Boye boye moni na biso papa moni nga na za mutu TV. Boya ka boye pour un jour obimisa ba voice to solanga na yo te amona mibangela ka na kolinga te ku to moni ba pesinga ba exemple moni ya wana yo de jeunes dimaki te na ndi maninge nini azo konfika nga pona koma na kati na ya be yelo kazo sala masanga mwa bisinga to lia ela na bise ata to lia ela mais aux hommes qui tout ça ils sont bongo na ye eza ya kope wana tanga zo ya kokabela ngango ata un jour na ye lo bakenga na linga côté eza quoi déjà que na ye bi déjà kopan to zaka na ye initi to lia ela na kosa ye kaka te moninga na linga ba vion na te nga na linga basi boy na pesi ba exemple na nga to tika na pe na ne moi kimia to sola na biso pe na comment otinde ba lien ata la émission na nga surtout soka na salle émission na telemeli ba PD wana journée na to be bananga na ye ça là ba mission ndingo lingi ko samé ko finga ba PDT mais soka na bandi ko toucher bango au mona ko silika merci ko kotala Mimika Bongo na landaki na ba émission belé leki alobi na zalaki ko chinaye pourquoi ko chinaye c'est-à-dire azaki mon sac na olingaki Mimika Bongo acceptaki déjà relation ya yena fiwana love oui comment ko na oliambongo on oliambongo ndeni omoni Mimika Bongo na ba parole na ya sana contribution alobi boy ba voice wana za kotindela mobali nanga komona ye lova oyo pe lova mais tango obenga lova na lova tanto to sana moi analyse mon par rapport à des combos lova na lova mais tango déjà osoto sola na WhatsApp tango répertoire nanga dia na akoma na yebiki ona akomela oyo aza mwana mobali akozana na elongi ya mwana mobali oyo mwana mwasi komana ya kobosa na kota na kombo ya mwana mwasi na yebisi ya biloko wana. Donc ça veut dire que na Mimika Bongo pas maîtriser le mina et tout le babongo te ko la ko non ezala ko la ngane na boy mobali ya bakiteka abi ay bakiteka za moi si
akosi omoni lelo na WhatsApp na kocha profil ya mwana na nga soit ya ndeko na nga soit ni mais bato ba oyo eza problème ba koyeba pona nini parce que ba mona na changer ba profil mona chaka nga na mitenga moko penza neti na minute na profil na ngeza Jenny na nga mais so mutu atali akomona elongi na nga bi o mutu asolaka na ye OK na ndimite na profil ya mobali ya Mimi soki ezangi mobali ya Mimi ekozala Mimi pon tozaka bongo surtout na bolingo déjà soit moi na ye soit elo mo boyela kisaki elo wa bolingo na moi si na ye mais na kondima tike Mimi abosana toko boya te kobosana za moto mais faut eba nini ozobuta mobosani otindi voice ya liboso otinda ya mibale okoyebisa ke mama na bokilo na yo na papa bokilo na yo bazobela teza mokolo anniversaire na bango voilà le koana eza vraiment ebimisa Mimi et bomi Mimi par rapport à carrière à Mimi par rapport à musala Mimi et kitisi ngai soki nazalaki Mimi makambo boyi Mimi na ina mi batela na mi bomba na koya médiaté pour na ko se défendre pour oya sala gana ayaki pour na ko mi défendre star na biso abomaki place wana pour na nini omoni apesi sous love à succès apesi sous love à courage ya kubimisa yelo ba capture ba mbongo na ebite soki mais avant ya kozala moi langage mona biso ala sakango o balancer na tindele ala sango ozomona apesi sous chanson pour na ni pour ayaki ko répondre et ça na pas tout passer la bango droit de réponse et ça na pas tout passer la bango droit de réponse c'était mon tout mérité na droit de réponse c'était net bloko aboui il faut Mimi azonga atiki la biso ba to message na ba délire wana tu ngata ko défendre te lova olingo kitisa Mimi olingo bebisa Mimi boy quand to ndaka ingi sila nango mais tant que déjà l'équipe na YouTube a sali droit de réponse moi na surtout ba droit de réponse en nini yo muto za matama minene bongo yo muto za lokola kozana prison a poto déjà muto a raisonner atindela ye bambongo nanga lelo mo finga nga pour est-ce que to ko tala mpina volume société c'est te base ou ba message au salate non o eza bezité eza base so eza ki base ba capture bambongo ngi bi maté base to yebito moni base mais base ba créer un très bien ba bongisa mais très bien pour quand ça quoi réalité non azer wa Cardozo baby makina bufi azer faut ba ke ba base ya Congo comme ko sala mandeni ikambo sala mais après ko c'est la base obi netiana ya Cardozo ndele kangina bufi totika okosa ba na TV za base omoni après makamboana kaka bato bazalaki na tournage balobaki lobakiti et puis ma vidéo na chaîne nani to boy na biso base ya Gingo Mele bi makina Jérémy base ya Gingo Mele Jérémy ezaki normal ezaki na tournage to moni après makambo loba makina ba Cardozo base na tournage ezaki na tournage mais faut ba ki makambo nini ezai oleka wana. Alors, si c'était vrai, alors pourquoi Kakaye Lovango, c'est Lovango, a qu'il est sa valeur, il y a Mokoba, il y a artiste Nabiso, il y a Tombola, ambassadrice, il y a Mokanabiso, il y a bien on a réseaux sociaux. Pourquoi pas si ça qui est entre Bango, Basso, la grande Babandaki. Basso la neba bandaki la fille a senga Mimi kabongo vidéo selon ba dire Mimi nenga lobaki vidéo ani vidéo nzoto système la mondialisation katata mutu tindela ka photo ndenge fallait aloba mais Mimi aboyi soyez bien sérieux ozo ko nene oliaka de Allah nanga moi c'est place makambo ebandeli makambo siko ya mwana moni o Mimi kabongo azo ebisa biso ke non ayeba kite ki azaka lesbienne ay toujours ayo yeba ya mwana sepela kite aboma relation Mimi azo ke kalwa camarade l'équipe mais par là Mimi na torté Mimi azone na torté oui Mimi azo comme na torté pour ayo ko sala droit de réponse droit de faire wa salina lova isimbité kotala na grandeur ya Mimi sa star ce qui le bela ba Mimi to le bela ba star na biso bazo cartonner na minute Mimi kabongo azana top parce que film maintenant sur les réseaux sociaux au monde na Mimi kabongo mais Mimi kabongo sko a mitali respect star wana ti a miki tisi a vers média pour recevoir la droit de réponse à makambo ezala ya solo ezala ya lukuta il fallait Mimi kabongo vendre ce qui a vendaki to ngaki to continuer sur na analyse to ngaki to continuer ko douter pour na minute to comment continuer pour nini pour il y a la droit de réponse, le va y aller capture. Il y a ça le droit de réponse, le va y aller le ressource. Ndelo va promettre à biso ici ce qui est. Oh ya zo le bagay ya photo na azo ko ça bientôt
vidéo zoya mais lova lobi ba vidéo ezate abano senga vidéo de sali ke ba koma na stade wana mimi ka bombe mimi alobi ata lipeka nanga ata tolo nanga azate mais lova promettre bisa lobi soki azo continuer kana koloba na kotia vidéo parce que faut pas yeba ke lova azali mwana mwasi mobali na nana ipe lova na live mombo ya lobi elo esali ya koma lesbienne parce que mibali mobali banyokoli ye na bolingo boyeboye yango ane memi ye apesi mpe baargument na ye apesi mpe bakozi ya ewe ekomise lesbienne ozomona sikoyo ntango aye suko te mimika bongo asali esu boye akotika mimika bongo te akosambwisa ye ntina suka yebake akosambwisa na ndenge asuka ndeni ntango mosusu eza na mobali moko boye mimika bongo azalaka na ye atinda on se le dise atinda plan sikoyo mobali ala mpe asalani na contacte mpe lova po na Congo tolingani te nga lobaka na Congo richesse ya liboso ya Congo bapesa biso eza ntema mabe so tali albi mwasi asalanga mpe mabe ntango mosusu mika bon alia mpe jomo boye la alaki acontacte lova ti na boss ko yango moni lova ko mosam soki omoni na TV mutu azolobaka naza na preuve na ye naza na eloko boye naza na eloko boye keba bato bango babilomo ebatama surtout bandeko poto na banga bango mabe. Mais si c'est le cas ye lova moi son lova azomona ndenge tonton lova azomona mbalo te baleka na mona réseaux sociaux baza na basité bon pourquoi alinka ka dimne mimi penda na minto za succès na ye fi de ouf azosala ngo mpona nini po tozo apena place bandeko na biso basala mosala net ngai penza makasi mais nazana ngaka pesa ko défendre azolinga akisa mimi tolandeli pesa na CC c'est là ba information c'est là ko sala ba recherche bandeko na biso ya théâtre misusu et là on azoloba boye bozo sala musala oyo pona Western Union ti apparemment ba tebele ya théâtre mingi bokomi ko viser ka Western Union monogramme ria boye boye ba publicité obi aussi la grande publicité comprendre bon ça ko likolo code obi likolo code ya en matière réseau bi mana mboko likolo code pona na tindelo moi 5 € mo boye me pesa nga vie azer tindana yo na nango na la série aliya ye na mona media amosiama naza kutuboy alors ba yango clair kaka batu ya maboki wana nde babengaki ye bayebiseki asombaki iPhone te aliaki yo mbongo wana uzomona batu ya maboki ka toujours c'est-à-dire bango mo balingani te yango tika sila bisalo je te sali aloba vérité bolingani te mais bozola kisana ko se katori sikamo ko liane bo memana wana mais na mitema bolingani te po batu basali mambo eko maboyi batu maboki te ne ba memaki pembe na lova allez mimika bompe ayepe si jamais mimika bon continue alors ndé si jamais ezabwe pour totika ko comme ni mimi akosala moi likanisto pesa est-ce que akoko utiliser chemin te ya okende ko luka yende bando solaka asesquiser na ye dossier ko so ya asesquiser na minute pesa sous lova succès sous pesa sous succès non abengi atine voice te ako enregistrer te oui, pourquoi les gens ont 3 téléphones, 2 téléphones. À moi, j'appelle à Moutoumabé. Au lobby, t'as déjà on a enregistré, mais on enregistré déjà. Lobby, boué. Mimika, bon, c'est un rapport. Mon il y a solo. Tout le monde lobby là. Il y a un rapport. Et là, comme on a fait ça comme conseil de Mimika Bongo, à se retirer dans les médias. Elle s'est retirée dans les médias. Makasi. Même la scène pas s'est retirée. Des scènes a continué sa boulot naï. Médias dans les atika ba droit de réponse à ça là parce que na mito ko mineni so ki lova pesi batu na po lova na équipe na yi asa batu na yi pesa mo loko po bazo lo be la yi siko mika bonza ko répondre batu wana siko biso to linga mika bongo sa nini po lo to linga ka yo o se pesa ka biso zonga na sima vanda concentrer cop na yo bosana ke uzana faire na mutu mo boyi beta penza ka o fala ba ka kipaka o kolwana mais mika bongo ko betane carrément makambo yo tant monsieur s'est touché par relation morazana ou ils a sérieuse tant monsieur ils ont touché bananae ba camarade na mo bazo ka senyango pour mimi to yebi pe ke mimi azana na ba relation na yo ezara na kin ouais azana mobali na ye mobali na yo ke lo mo bongo ba semeki na ye belle famille na ye tant ba ko mo bongo au moins que mimi azo perdre belé par rapport ya lesbienne wala love. Bah tu faut tu fasses un tu vas pardonner bango il fallait qu'il aille il faut appeler la bango en privé
asololi na bango moni kutu ndenge naza boye makambo boyo kawana eza makambo ya YouTube bangi ba créer kaka makambo ndenge ezalaka ta la vérité eza boye moni bato ye il fallait bisa ba vérité bango wana mobali na ye belle famille na ye bana na ye biso oyo bato ya YouTube biso bato lingaka vie a salaire pour ayaki na on YouTube so ka mimi na solo belo na bandela ngote so ka yaki ka YouTube te makambo ngi matabo te lokola yaki déjà YouTube pona ko boma moto lisusu sala nini atika fero asundola yango abeta ngoka akanga mato oya kondimela ye andimeli oya kondimele pete andimele pete okomona ke makambo oyebi nga makambo uta olegela ngawa oya zo ya tala comprendre bato so bazo ya mangaka pour l'actualité oyo natika na boma fero na sala cop nanga moi eta na bomi be makambo ngo pesa ni esile ne mo be mimika bongo ko sala ti obengi benza bato po mimika bongo pe engager bato na ye na bato ba défendre mimika bongo bato na nde bato ba makisa makambo ma papa e ko bandalelo e bolo belanga ti natini muto azala avocat na ngati otika ya sala makambo na ye akolemba et puis faut être très prudente na ba proche na ye et puis na ba relation za bango des aratines na sala boy azamaile omoni bandeko batala biso libanda ceux qui ba moni ozo évoluer ceux qui bazo se pelano le sous-souté ba koluka ba détruire o ba sala mimika bongo lelo eza façon ya kokitisa mimika bongo par rapport ya carrière na ye mais c'est pas comme mais il faut te que mimika bongo 8 ans si biso miso to yebi mimika bongo kala mimika bongo 8 ans pour akomalele mimika bongo ça il faut basali wana et faut ya sali wana le londe on a biso lova makoza na ba raison pour bimisi ba parti ba voice mais il faut yeba que ozo lingo détruire mutu mon po aller ombo ça kana tu ozo kabila iti si ça la ngona maninga bongo e ozala vraiment le bino ye mo mais ngam na tinda kiyo pe yo muto luka mimika botala ka biso bien mais boya ko détruire biso makasi botala biso bien boya ko détruire biso makasi bon dossier ça suivre te lobbyé trop la mkato mona ba break ni robima e ba le prophète Denis Lesi ngana zo bangela ngasi ko passe na ngela na bangela mopende ya mimi na réseaux sociaux je ne pense pas que le voilà azana ba break na to ebisa yo ezana iloko mo soit mona mobali mo boye soit tonton mo boye bazala kala mimi kama lo ba yango ti na ko tindela ngata mona mobali ke mona mwasi so ce qui atinda déjà oyebi baloba nini ennemi no ya lobi ka mwasa na yo kaka moto ozalaka na ye nga peta makambo eyindaki bakinaluka mwana mwasi mo balekise na réseau sociaux ye mo abenga bi tala bato na bino kuta youtube abenganga mpo naloba boyeboye na bi mama nakopekisa yo te soki olingaka ngai ya solo sala yango soki olingaki ngai na ndenge lukuta sala yango soki olingaki ngai na ndenge lusolo kosala yango te ti lelo asala nde yango te ozomonaka biso lelo na réseau sociaux tokoma koluka nini tokoma koluka ba ex na biso vida biso bayaka na bango na réseaux sociaux yango ti ozomona love azobeta marteau na libanga wana ntango mosusu motu mo déjà sala eleki déjà apesa déjà elo telefone oyo mondele asala telefone oyo combo ezoluka so makambo ya android oyo apesi ccc ko raison te telefone batouche moni bani basoni Ericsson ils ont biloko otindela nga no ndenge nini kolala kolamuka video ananyo soki elonga na sa pasi namona kaka mpende ya mimi esala nga bien te tomona mote soki akomi na telefone namona mote nga pesi namona na supprimer vraiment parce que voilà tozi dossier ya Maman Mimika Bongo, tu as un ballon, tu as un côté. Tu as ce qu'on a le solo, il y a sango. Tu es évité. Papa, ça va aller un peu. Tu as vu ça. Basa Lanzambe, Baliba Modi, et puis son pour mon bimbatoni. Oui, Baza, par exemplaire. Mais par exemplaire, par mon baby ça. Oui, Babylon, ils ont façon à vous. Satana. Tout le temps Nzambe bazo sambela ça na pas obungisa pe ba plan na ye ba plan eza ndenge nini ko bimisa bilo obo monoti neti ko tala video asango na moi ça na mo mtazo mi filmer mais sango patiki azotala sango pa mitiki te sango pa koti na base zana singa na fait balancer biso no vidéo na bato bazona biso batala mo oyebi na moment la ngame en prière na moment na sango bosani ki ala na bana ya na bato mo bo akomzaka siko habiter za bilenge mokili mais asala on peut habiller et loko de sala o la kisa misa de sala une fois c'est que na concours de sala o sala ramba le asala
ça là vraiment bien et puis ko kitisa misapi ka lo boko na simba ba tama pesa ko mignon tozo koma mondu ya nga ina komi ko inviter ba maboko ya basala nzambe na mutu nanga atobe nga l'église na misoki na moinga pasteur na motambola na ba bango cha na bima mbala moko po maboko no osimba ngo kote kuna oyo simba pe ngai ozo monter ozo bakisa parce que et dans la date mo balobaka on donne ce qu'on a soit qui papa no molimo za ndumba akosa transfert ni ndumba yango zo mona lelo mama bezo ko mebele Congo eza mboka oyo etondi na richesse ebele Congo eza mboka oyo tosambelaka makasi mais eza Congo eza mboka oyo bato basouffrir makasi bêtise eleke bele pe Congo eza mboka ya ba video ebele toboyi te ba Niger basala cop na bango basala na tomonaki tovandi pe pasteur mo ya Niger ba publier mais ya Congo pe nzambe pe ayosala bien YouTube ba mo ko traduire makambo nyonso na anglais na français tas ko niveau to sambo donc ata bo beto na lingala na episa yo qui est communauté congolaise de sambo na réseaux sociaux ya ngomoni so obeti bato batala mamini na réseaux sociaux tozaka biso biso ka totala makaliboso biso ba to consommer ngoma mamini pona nini tozala ba bêtise ebele tozala bani po utata ivoirien boye avant di boa beta lisolo ndeko ne makasi ezala te surtout dans ndenge mabe basala natalaka baba nani ba makoso banani wana omona ko sala deli ba deli na bango nini mbongo mituka nde deli na bango mais o etali kaka ke no ko finga mutu vie privée na ye mwasi na ye mobali basala bango te mais congolais oyo na zi matière ozako vivre na mobali mo te ya biaka biso to bomana pour rien kana ilo mabe muninga seki mo batinde la ngata 30 € mo ya photo na boma vie na yo mais abeshole awite ko le dernièrement lobi basango nyonso oyo babota bana basi babima na kuma nde to moni sango epe fabima mbangu to wazo bebisa ba maser bango yo yo moni video maser naze bisa muta boy akote na kote ba maser na kuva bako bikata wala mukeli bako bikata bisa yo bana na biso ebi catholique et église moza qui na respect makasi on sentit que ceux qui ça ngozo le bali memi ya bande kwa bolingo mais loyo apparemment dirait nazo baté eza envoûtement ya église de réveil to eza et outi na catholique to eza ni na to ya réveil ne contaminé catholique bon mingi to botago mona ka ba pasteur ya réveil to mona ba pasteur a chaso ya réveil kaka to mona ba église alimete ko lo ba ko tuté natana ba église alimete na tengi na mutu te po oya volo la église vaste ba église bien limete ba na première matin ça limete oh ko commune Kinshasa ba ko taper copa ozomona c'est-à-dire ba pasteur to ebati bozo te ebiso bible mais na cc maramusu ya wana na ndenge ko mo alobaki veme na linga bato balobaka bosolo moni ba ndeko catholique ba mila masanga babata marate mais okuta frère moko ya église de réveil amela masanga mais pas et pas pasteur na wanga na yabila masanga te mais boni muto oyo zo mona boy mais nzambo azo mona yo po ya mona kata na mai ata na mabele ba fini bo ya zo mona sikozo bange bo ya ngalo baga même l'église na biso ba yebi ke petwana ya mobe moi pasteur pele kaka peleka ko ole ko bata mamuto mokili na bata matanzambe sikozo nzambe ko bata mele wapi yango zo mona lelo nzambe ala kisaba abimisa bango na ça ba sina tante la fin te na ebité wana siko photo ka ba pasteur ndi bango ba Paul bango ba yebi bible makasi ba yebi benzoto makasi siko ba ko expliquer biso nini bon pasteur ba moteur exception zali ya solo bazali depuis to de basene bana tuti ko mona bango te ba pasteur a solo ma pasteur a solo bazape belé bazana bango ebelé omoni elo mona remarqué na corps de Christ ces années ceux qui ka pasteur azaki na mbunda na église baza 5 wana Saint Esprit azana makasi so pas comme il est belé Saint Esprit kumbu orgueil comme na ba pasteur mais nyoso te ça la réception tangolo nyoso te non ngana zolo baraka na en général o ya monique et le roi na alobe eza yete eza yete mais o azo se sentir que mam na alobe toucher eza yete voilà problème que to sisi sko ba dossier wana to tsango na table to que ta sko na dossier ya wingé tu ko beta concert le 30 juin tu ko le cas vous a kingana to partager un peu micro moko et lelo fallait pour pas à 2 jours après wingé je crois bien le 29 octobre mais concert c'est comme si avant concert mais comme une ma casque que le à wingé
bien que Kabwani et comme Mika Wenge na ba Wario na uta kolanda un concert na biso Virginie alobi musique plutôt ezande na Wenge Wenge nde aza la musique donc fallait un loko à prouver pas Wenge te pour musique on cette génération c'est grâce à Wenge mais qu'il est le à Wenge c'est là si ça compte c'est grâce à Wenge abi fallait un loko côté à prouver Wenge pour bazana ba venae ba on ba ko idéologie pour pandi ce que ba Wario na moni kuna ke pena tombo ke maba fini ko Virginie oser le mabe koto mani ke lobi oza taille mabe ozo kanisa nini we ozoyo pour voilà si d'être les gens partenaires ba mise so Wenge ba ça marié neti kaya moto totanga manike ye first esali na Sony nazaki na showbiz to monaki ba pesa ki ba remetaki 100 000 francs 100 millions congolais 100 millions de francs congolais 50 000 dollars ou ba pesa ki ba veuve artiste il fallait pas en parce que il y a qui deuxième bureau obinan il y a qui deuxième bureau il y a deuxième bureau mais place en fait mon ba deuxième bureau on a tanga baluka la privé il y a qui deuxième bureau il y a bien biso na chokoro moni ngana lo baraboy moni biso ba toto sala musala media tozoa chance à okende facilité tozoa chance à okende ba inati mais toza ba chroniqueur moko ya garage il faut to sala musala bien to pesa faut eza musala mon noble il faut to pesa respect na bato bazwa to pesa ba mon pe respect musala na bango pona nini lelo ba journaliste to moko ba journaliste a bato mais so to kepe na éthique d'éthologie to yebika ki je ne sais pas comment il y a mon tout ça, il y a attaché de presse. Il y a ça journaliste à moto. Mais les autres mon journaliste a comme journaliste à moto. Il y a qui ngani mon boy. Neti bato neti ken piano. Ken piano. Aromiti. Ba critique à ça là, ils a vraiment bien été. Ba autoriser biso tout ça là journaliste ça la critique. Mais faut pas critique ni nous ça là. Quand on a vie privée à mon tout. Ken piano na ba critique na à côté vie privée à wera makasi. Koloba ke non surtout qu'il y en a où la tête à périr à ma pata, ils ont déjà vu. Pour ma pata, dans la musique, au même la musique. Il y a un créé un problème comme il y a qui signe à mon avis, à mon avis, il y a procureur déjà. Vous avez mon. Si côté maniqué dans mon, il y a obima de à côté à Fali, au djembele sous Fali n'engagé. Au critique de Fali à bah tout au beau ça là bas délire, il y a mambu, il y a Fali, il y a concert, au Fali moko. Azuna na tanta ya critiquer ba vie na été marazo nyata ba mbilo mike mais ko globango boye ke bango ne metna attaquer na bango bizati to tika to pesa fallait chance so ya robeta plein mais ceux qui bomi ko sala ba comparaison moninga na loba nini Wenge akufaki na musique la mwina musique mais yo le bi Wenge akufaki na musique la mwina musique oh mais événement mnene banda Wenge kufaki ni bisa événement mnene ebeta na musique mais yo bi ke Robin na boyango Robin na boyango est-ce que Robin penza to vandi pe na ninga musique to che Robin abo Robin avoie na ça copine na poto Robin na ça copine na poto na pe musique Robin mtabeta kulumba Robin kulumba wa musique bana moto et responsable mo pe vandi boyo ka pe musique wana to ça la batut abeta rumba na molobo kaka ye dia moté pour le ozana rakina Robin na zana rakina ite na sala critique c'est ça critique yango na sala siko bango il faut pas travailler Robin le bi ayu ave wana donc non ba comme une âge vu beaucoup la communauté de la musique da basili et bon ye siko akokoma na âge jouer azana ngo total so sala mambo ya sala mais trop tard on le va dans on le mola nini et le ozana liso moninga mi le mola pe ozana liso na yoti pour Robin tia zo le biloko asili déjà Robin kazalaki musicien ya tala no akemi ki la beti ba concert na ji ba contrat allez ba la biso image nini ba la biso image single kami ba la biso image autant la concert ya Sele on a photo milelo na milelo atali bina filé milelo na milelo mais ozomona que bina filé ça beta la plein tika maka wala problème bina beta la plein abeko lembo nani na journaliste mutute na lembo mutute na sala on a attaché de presse nani ya mutute ya mutute ni ya Wenge ni na sala critique Bina filé félicitations musique ne betaka to boyité aleki Robin bina musique bina filé betaka koleka Robin ba komba ne betaka pete ya beta musique moko eza éducatif pe eza na maloba na 4 so vendre au senti test ne ba ligne ba rivi ya misi artiste ba réfléchir mais ce que le bon bango za nini polémique eleki belé olé ozo stand au central album na net bina filé album à liboso a frappaki deuxième album bina filé a frappé pour nini pour ayaki positionnement ayina polémique belé il fallait tika polémique à concentrer musique au moins il fallait frapper bango pour nini
Fali sera bimis album basé vraiment la promotion et non qui est critique et non qui est polémique. Parce que ba mission na biso belé ba comment dire soit bimisi et loko kaka pas abandi mamo polémique. Nzembo na ko te ko leka nzembo ya nani oyo. Mais tika nzembo ya mo elo ba yole yo mo ko lobela ngo. Bila fila akenda ki Luanda plein craqué. Félicitations bravo artiste. Akenda ki ba Congo bravo artiste. Mais image ya poto na ebisiyo na leli. Na leli et simbité mais on va mettre en boîte tu vas bien en bas showcase tu crois showcase mais showcase Nathalie showcase ya c'est les autres zora bossa la rendre na pasteur de l'Est de beau message non ya finga rabatu ouais ah le gars c'est le gars bêtise moni mutueti Robinho ko critiquer Wenge il a passé pour Robinho outi azama kila Wenge mais ndenge na mona on dirait alinya kota ki cartel la tête anya koma anya onyobi mutu malamu pas fali oh quand il fallait azo préparer ça l'avenir na emoko mais fallait dans mettre ba concert on ba Robinho ba invité parfois tout le monde ba gaze et tout on a papa chéri le bagine mutu to za musicien so ya ki verbe bango banga batika été et le reste bango parce que pour ba monika héritier ça peut mener à Wenge so Robinho ba yo mi comprendre héritier ya za mutuko mais bon no so ba simba micro. Et puis aussi, micro c'est différent. Pourquoi pas? Il y a des années qui ont vendu bon, on m'a comparé na kulutu na ngai problème mukendi. Oh, na bandi li boma toni. Mambo problème que de ça na on a ça les années. Mais ça musala mo mais on sentit que par rapport. On a trop de délire. Mais problème il y a pas délire tu. So net Robinho na musicien il y a un mois. So Richard na musicien il y a pas année. Ok. Différent c'est ça. Alors, toi qui peux courir tout Zakari, lobby à Sali, Abimi Peña la silence, cette fois-ci, il faut le bas. Abi, concert Wana, le stade de Marty, il y a dans notre talibon, bêta stade, on a bêta en plein. Ah, il y a un musicien. Ah, bien bêta en plein, ça veut dire que. Hier, à l'heure où tu as posté dans le stade de Marty, en 1997, qui est reménia. Et puis, tu as pas dit comme un concert à lobby. Là où les bazawana, il y a l'équipe au niveau des titres. Alors, tenté enfin la bombe, ça va débat. Mais c'est normal, parce que c'est mini la musique. Vena biso na zo pesa respect mingi parce que le lo biso to sala est belé. Ils ont école à Zakari baba sué mais na mayele o yaza nango na ba diplôme o yaza nango. C'est na ba diplôme tu yaza nango. Na ba maele nyonso yaza nango a ekomi ko bimise zoba par rapport ya ba propos na non omoni muto maele soki olegisi biloba loba et qui tu sais il faut vendre soit qui kla Wenge ba bengi yote o mais eloko ebo bato ezani tapo tika c'est ma benga qui obi Zakari le 28 à autour d'un passeport diplomatique. Bravo notre président Fatih Béton pour honorer au la noté. J'espère que lobby comme on a fait boyer Azia Rosu et puis à mon liste membre c'est que comme il y a des artistes innocents n'a fallu ba on tinde ba ko la chance aux passeport parce que ti ba za ba passeport wana et puis c'est bisolo ni na malonga ba bazo sala bango bato bazo ba pesa yango vanda mto moyo lo malonga te ye pas zu ausani et là ma solo zawana ba au district biso ba na ba pesa yango ba nini et tout et le projet quand si misa mamba politique te po ba politique ba kanelanga déjà na linga sokolo ba politique te po tango de retoucher kuna o a touché tata moi si na biso to boyi ba problème mais beta masolo critique nga sepela ki na ba propos oyo Zak la lobaki par rapport ya pour la ezama be non le bac bien et avec expliquer biso ba génération pour je pas boire qui ma génération musique est arrêté mais expliquer biso ba génération la première génération et là il ba série ya ba Wendo alors bien ngo expliquer deuxième génération ils a qui ba série ya ba Franco après c'est ba date première génération de 1930 à 40 quelques boy de 1947 n'est arrivé il y a pas Franco voilà parce que d'après tu comprends déjà d'après yo j'ai pas un musicien Zak la journaliste au rond de Mélanade on dit maintenant la bombe Mibali bon mon travail comme un musicien ce qui j'ai pas le bien on a concept ya Roboya
génération ou tolobaka 5e génération yé kaka soki jiba loba yango pe na ninga solo na tolaki pe Godé Lofombo on appelle doyen ya musique dans na yambie na tunie question na lobi à cause de la raison par rapport à nini musique génération za la raté pour na nini au comme on a JB a beti mais au moins à époque à innocent JB azobeta kaka au moins les locaux fait le milieu au Robert ko fait le milieu génération génération toi zoya ko fait ça toujours pourquoi pour te qu'on a pourquoi le bagi bonga ça qui ma différence abi net musique ba wende zaki plus mingi au moins mutu moko azana kita ba obimbe ba tubuini baba tes musiques elles évoluer il faut expliquer en clarté il faut le baki musique elles évoluer les lo fallait pour pas aeli biso style le lo batu nyoso ba comme ko sala yango au moins na mutu azoyemba trop de anglais trop de français la musique na biso mais mi pe moi qui est dans la musique tout le monde le fait rigoler on a bêta qui peut rumba trap tout le monde là biloko na nyonso na musique ils ont évolué n'est pas capable perdre na biso na musique ils ont évolué siko oh jiba lobby les propos sont que JB comment il y a contredire JB pour nyonso na taka motema mabeka ya 50 mais ça carrière banda makamba histoire ya musique bali moso ba JB ko banda histoire za ko koyeba nyonso te à ce documentaire makasi pe à ce qui concerne via comme trop politique pas trop ko sabiso via même film na ensemble pas fier kola du film puis fier kola nan ce qui n'est pas on a 12000 kanga bango film go silat ave a mona soda net nga mona soda to peta na pembe to yebi mama mbuto lobo habité yo mpanja ya mpanja wenge na zota la nga ni wenge ni wario na sa registre analyse vie aux Aramayeli vie mi pesa respect pour tant les lots na ba journaliste ya wenge pour ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya wenge ba comme ko finga yi on sent que déjà ba comme finga bilo mo eza sou ba finga baza ba imbécile ça sous na respect baza ba imbécile moni pas wana ni ba Zakari c'est vrai il faut te pesa ba mo respect parce que bango ba banda ko pour liboso na biso ce que dans mon on dira apparemment respect au bato bazo pesa et si la kana ngo Songa nazo linga vie otika obima na délire. Il y a le bibo il y a zawana pour la musique. Donc c'est fallait bêter simbi à bêter maboko. Mais seigneur soir bêter c'est que Luki azana d'accord. On comprend que azo critiquer wenge pour ba Luki. Albi azali kuna posa te ba benga ye. Po wenge ba banda kala. Te ana pas ba benga ye. Oyebi ke ça ko no na ye ba ba to ba yebani. Au moins, ceux qui basent les critiques dans ma animation, qui est faible, oui, bah, on a raison. Son d'animabé, image des vraiment bien été. Animation, pour nous ça, artiste, ils sont vraiment faible. Bah, fille, on a pas matin qui n'a évité. Est-ce que l'animation va ça bon? Est-ce qu'il fallait la bise va passer le projet Macambouana? Comment les BRR va venir passer? Parce que voilà, parce que ça la bon mode. Voilà, Jean Abi a bien si battu boire au thé qu'un jour on a fallait ça bête la musique il fallait abeta fallait total total bon falloir bien abeta na abeta tu aurais dit déjà tu aurais déjà invitation déjà tu aurais déjà invitation déjà wenge beta wenge yango non tourner yo ça mpanzi ni non par exemple tout est dans l'analyse tu vois analyse simple abeta oh c'est l'homme musique n'était mon il fallait na fallait mingi mais fallait bandaka ye média akomi amo misa ba propos moi ça s'ouvre vraiment bien qui me critique fallait solo baloba ku tu tempa tu ndeba fallait solo ba makasi hôtel été azolo baloba fallait tu hôtel ko ça l'émission moi pas sanga le big agos tu là ba on peut libaya sali a contredire be bango et ça déjà ko manquer derrière bango ko lobaki batika balongola ki leader ba zonga ndenge bazaki na ba poste na bango fallait ya banda daolo mais sur bio lobby ke chose grave là ça manquer wenge ba vario ya no monasti c'est wenge ba manquera kofi neti Adolphe c'est wembi na plateau tenga komba ko fatele marqué wenge ko mangambo etali siko Adolphe wenge manquera kofi fallait ça fou fallait déjà bana au concert à wenge mais tant mangambo bayaki na monika tant fallait banda comme ça mon concert à wenge tant ka beba na email ya soki na pullman kuna allez fallait bata fallait so changer style à wenge mamba wenge ça mambo za mamba musique to tika ba bomana soki fallait obeta plein tu biso to sala na ba caméra na biso public ndeloba public ndeloba ba mise bote ko mikumisa mingi et là on m'a dit nini ba jije biso moni to sala biso bo ba 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 sala analyse kitoko ba zali ba ba ko finga biso pe bazali c'est to tika ne musala na biso elobela biso qui est olé musicien ba mise ba ko mi wa yebo ne tu fallait zo le ba mikolo na ba métaphore apparemment on dirait
Bon doser fallait ça m'a fallu à Zalaki. Fallait abeta musique abeta musique ah tu au bébé. Tu vois en parlant il fallait que on avait Zag na ciment ba ken mais Zag ne mutu ya lobi il fallait na bengi était mais ya lingi les ka bien à coïder fallait concert fallait les ka bien un peu concert wengi les ka bien concert wengi na muib au quoi si téléphone muib ya téléphone na pesio amoni mpanda wenge mpanda wenge te omoni wenge esali événement oyo nga na sepela ngo parce que banda musique et banda dans tout monde musicien mo beti azimbongo na concert amemi yango na apesi 40% ou 10% na été sauf fallu pour pas on appelle ça ba $20,000 na ye ba dona ye ba ndako ba nini na ba ko ba na est mais le lo wenge pe tout monde to ba pesi $50,000 na ba verbe ya ba artiste est-ce que projet za ki ba est-ce que projet za ki bon parce que nazo si c'est projet za ki bon dati ngai projet za ki bon mais aussi singa na cité ozo kumisa marambo yo na projet nde ba lo ba ki ba sali nde ba respecter projet te projet za ya ba respecter oh ba ebi si biso te et za 40 est-ce que ba si et Kendwa et que est siko ba pesi comme je ba pesa oh ba pesi ba verbe il y a ba artiste baloba ki monter baloba yango te c'est ça ba ilomo ba improviser kala mbongo wana 40% kala mbongo te na 40 na ebite so na 40 ko demana na confirmer te to zaki na showbiz ngana ina showbiz ngana ina showbiz le rôle est dans la 40 Denis Merveille ça notre na showbiz to zaki na yi ayi mama to na showbiz zaki na showbiz ce qui eza ya solo qui eza na kati ya 40 solo eza ya solo voilà eza ya solo eza na kati ya 40% eza mabetia eza mabe oh ba d'abord respecter parole na bangote par là ba kosi biso public to mise ba 5,000 francs na biso pour assister na to tika IGF face à la musala IGF de akota imakambango IGF va côté par rapport ya mbongo oye bimaki na gouvernement pour na bango ezaki $582,000 oye bimaki. C'est de but selon net estimé qu'il a bien été cami. Et été cami 70,000 billets. $2.5. To convertir en dollars, ils ont $175,000 au Ebimi. C'est au moins 70%. Il m'a 40% plutôt. Et ça a 70,000. Et c'est qu'elle a $105,000. C'est ça. Tant que vas-y. Basia ba musicien ya kala basia musicien kala nazo ba lingala ba pesi bango 50,000 c'est que faut que la 20,000 c'est que na kati wana pesa cop mon bébé te mais na kati on ba waki gouvernement ko yo pesi so temps oh biso to c'est le temps et puis biso to yebike producteur wana yem to sali maramno so ke bagité ke soutien mon quelconque non soutien za la ka o ti a gouvernement de bi ba sponsor ezali ya gouvernement de bi ba sponsor ma bien faux de bi ba sponsor ya gouvernement te na na be godé le fomolo ba ya mboka nyonso eza bien ya gouvernement te ba sponsor ta producteur ya ba sponsor to boyita ta gouvernement pe facha maboko po eloko na eze événement ça na mboka na ye azape na ba pourcentage na kati wana mukendi pole mukendi omoninga tonga na côté na stade na moni organisation na ebisa ku Denis Merveille ça makanga na bi eloko yo et bimi na poche mais de bandade ya koloba bango déjà ti bandade ya koloba il paraît président il paraît comment biso ba presse locale ba peso accepter tes images Nathalie non la terme ya organisation vidéo chaîne ba bloquer yango Nathalie non terme ya organisation non organisation bongo té depuis l'organisation qui te même côté communication ba futa kiti communication ba futa pour bango ba dana pour ça ba teka image na ndenge na bango on sait pas si ba teka image wana yango nde ekozonga o apesa gouvernement na mbongo bazwaki to ebite nga pena kalikile mbongo moyen na kota penza makasi za parce que parlant de on a kota kana place pe wenge et meki un peu ko boiter wenge de banade wenge boiter après concert mambe maki de GBL ça veut dire tout ce que bango basa malgré showbiz ba bete bien ba yembi très bien ba yembi kitoko abiyema kitoko nyonso kitoko son kitoko sauf la RTNC moko calé chaîne nationale Kulutu na biso Patrick Muyaya wana musale bela osala banda bokendaki Dubai boyo sa biso bosala mambo ebele pona RTNC to monika logo ba matériel les yeux et ya bo créer sous chaîne mususu te ya pas ki mboko moto yo ba matériel ya to bona ba chaîne tout c'est comme les RTNC na matériel ba créer ngote tant to koloba boyo mwana wana lingi koloba monyoso na bimisa ki salaire ba soda ba telemelinga mais kanga yo te mambo kanga ezate to sa musala na kufa pona ekolo
Merci beaucoup pour la Moukeni, merci pour nos invitations. Je suis sûr que bateau bataille biso tenir biso regarder. Tout ça les gars musandi tout ça là ka. To komi vraiment to komi na suka. Na analyse tout ça li ba dossier to simbi. Mimika bongo, Papa Sango, bandelo ba molingo. To simpe ba propos ya ndeko na biso Zakari Barabaso, ba propos ya Kulutu. Ya Kulutu na biso Zakari, ba propos ya Manike, ya Ken Piana. Bo tenir biso regarder, to sali ka musali to mesala ko sala. Non, oya ko sepele lango, abeti maboko, wa sepele lango pété otali kaka. O mesala, bon mesala déjà na ko finga. Bo fingi na gentil na ba téléspectateur, na ba to batala biso. Na respect na bango. Bango ne ba respect vers biso te. Nga na respect bango nyoso te. Yoka. Bo mi saka langage na yo. Mais na zo lo ba na clair. O moni biloko ne tozo boya. Moni bato batala biso bango batala na liste plutôt oleka na biso pour nini tant biso to oleka bango basala batala place ba defeza na place mo boza mais au monde ga qui mutu mo vandika ya tali na émission au moins bato ba finga biso batala ka te ayika moni lokola ka sepela na polenti a conjuguer pour la li akine imagine na ça live na bata live ba fingelinga mama nanga na bese kara fingi susu na ebise malheureusement ka pour na za bien indiqué ceux qui nazaki impoli na conjuguer lo mais moi na conjuguer lo ezati continuer éviter non éviter non mais éviter kasi ko biso ngana ozala ba problème nini osali le roi ibengete na salaki comment linga bongo là pour ça le moins 30 secondes pour tout ça. Non merci na bandoyo so bazwa ili ba Hollanda biso merci na Yopé, merci na salon Kitoko Bayambi biso, merci na bandeko nyonso, merci na oyo akofinganga, merci na opéra osepela makambo na lobi, bino so tolinga bino toujours, sans bino biso tokotala mate, bozala ka wana. Tolinga bino kana mbona mabe na bino na bolamu na bino, tolinga bino kaka. Ngai ofinganga na linga ko kaka. Pour moi, les abonnés au bazar na chaîne na biso zaka abonné moko wana. Akoya na Mukendi News atalinga afingi. Aye place so komona nga kofinga mais atalinga quand même. Vie ekoti. Merci pour sunginga. Botala ka biso, bo finga ka biso sala ka biso bien. Mais on peut pas comprendre auto loba ba finga biso te. Merci na bandeko nyonso, merci na bientôt 10 ans. Ya nako bossa ngote fona lobelango. Capable de maman Kalou. Oui, eza honneur. Les a place où on a zalaka les a eu place où badimisa pe problème Mukendi 10 ans les capables de maman Kalunga et c'est 10 ans c'est que tous allaient belé na malheur wana to fêter elongo to souhaiter bango ba cadeau na biso et kozala maman Kalunga bien et kozala pe groupe mobimbe kozala bien ngana kozala déjà wana donc déjà ba méga na disposition ya mambetangi ba live na mutu. Nous allons déjà joyeux anniversaire d'avance na maman Jolie Kalunga, couple Mobimba, couple Boulou, groupe Mobimba, notre chef Godi Matunga, Abakouk, Vite Fengimbi, Bino Nyonso, joyeux anniversaire na Bino, parce que vous avez un bon soldat, vous avez toujours beau bunda toujours. Ma réputation de Katana na biso na course, to kenda na ngama média, Bino beau bunda toujours, beau continuer là et ça va vraiment bien. Quant à moi, je dis un grand merci à maman Sylvie Baena, monter ma papa Guy Baena, le consultant de la SAP italien, mère Watika Ngate, merci pour bientôt 30 kilos Zoya. Moi si un bijou, moi si un kilo, moi si un charge, Keren Mbwaku, Mbuku, na pession beauté. Na festival mbote na maman Béatrice Banzoto, maman Béa depuis Paris, na bosani pété maman Yvette Mananga, couple Dieu merci. Ba ebosunganga bino nyonso na lingaka bino vraiment bien. Bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko aimer, bo partager émission. La chaîne comment Demel TV original. Demel TV original s'abonner. Oh linga problème kendi s'abonner awa. Na yebi ba vrai des problèmes kendi bino tout, bo ko s'abonner awa et ko sala biso vraiment bien. La chaîne de Karim Mokonzi. Merci beaucoup, bah, vrai Azer Sifo. Voilà pour vos proférangaï et puis Boloba qui est dans l'équipe Bango. Merci pour la confiance. Na komi na suka, na komi vraiment na suka et tata mukula lelo là na sepeli na place qui to koyo mamolingo bimanbenjolo. Au fait ta collation, il y a mariage, au alongi na ye, au anniversaire, au soirée moro bolingo bimaki toko. Au bimango la moi na 12 ans. Beta tout na salon nati beauté air ekobongisa yo orobima likolo makasi espace kitoko ya bibiso ezali salon nati beauté air nde
merci beaucoup na salon kitoko. Voilà batutu bolinga razia sifo na zawana pour na bino pona osala bien musala kitoko oyo wapi Sarah Malou Kamba depuis les États-Unis na ville à Iowa Chanton Bambote Kotos aller pourquoi pas à Merveille Malou ma petite sœur propre Merdi Tsokele depuis Chypre. Il y a mieux qui toque, et bien sûr ma futa. Bambote Kotos aller et merci aussi na Flola Jolie et puis Judith Coiffure Lefa na peso bambote et batutu bolinga razia sifo azana pour on servir musala kitoko na kanyi maboko pour la kisake respect na bino batuta la ngai à la prochaine bye.